Aïe, aïe, est-ce que c'est vrai? Karine Mokonzi a longwe déjà et pas un déconné chez Bamia. La baronne Karine Mokonzi a commis wapi? Nathalie commentaire balobi Karine Mokonzi a somi ndako. Nalandi na chez Mokonzi exemple oyo mboka revi na pesi un jour so tomoni Karine akomi na ndako ya monene tokamwa te oyo ayakaka sikoyo ndenge nini akomi na ndako ya monene est-ce que eza coïncidence to ndenge nini? Bandeko balive mosusu nalandi ti suka te ya la baronne oyo mikolo oyo natamboli ya tro nalandi ti suka te me baémission oyo nga nazotala nazoswaka na baparti ya moke oyo natali live ya Karine Mokonzi ndenge mpe oyo nazoloba mpo natalaki mpe lisusu parti moke mpe nayoki mboka revino azoloba mpona anniversaire ya Henrietta mpe aza koloba azobenda matoi na bato baza na matoi babombi matoi na bango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barando net mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi soki alongwe achange ndako c'est normal. Aza mama mwana moko azokoma mama ya bana mibale. Alors eza normal fozala ndako. Eza obligatoire na l'état belge aluka ndako to bapesa ye ndako. Karine Mokonzi la baronne asombi ndako. C'est normal ana mukanda mobali na salaka alors mobali na kokotsa mikanda apesa avance soki bana mbongo te badefi pa ya Henrietta bapie 25 000 oyo etikali bakomo pia ndambu eya nango somo te bakomo futa par mois ndenge kaka bofutaka loyer po esengaka mokanda na bapapie mosusu po Karine Mokonzi ndenge aza kofutela ndako na mimose donc aza kofuta ndako koleka bato mosusu basomba ndako po bato ebele basomba ndako misu bapesa 15 000 misu bapesa 20 000 misu bapia 25 000 misu bapia 30 000 nsima nango par mois azopia 600 euros bamisu par mois azopesa 400 euros donc neti kaka azofutela ndako me ndako ekomi ye eza likambo ya kokamwa me ya kokamwa modele bokamwaka te Karine Mokonzi akokosala ngo
ezokipe te aye sikoyo. Alors Karine Mokonzi asombi ndako Yokash wana kake eza ya kokamwa. Me ntango totali marraine na ye aya première dame. Alors kokamwa ekosila mbala moko no. So totali marraine ne première dame akokosombele ndako. Boloba te première dame asalaka epai moko te. Te première dame nga nayebi asalaka. Ata nayebi mosala asalaka te, me nayebi asalaka. Pourquoi nalobi bongo? Po vi na ye asalaka. Aza na poto awa asalaka. Moto amesa na mosala asalaka kaka. Nde ta mosu toyebi te. Obie bino boyebi ngai ndemu nayebi te. Me nayeba te. Nayebi première dame asalaka. Nayebi akozala na salaire ya bien. Soki ba député balangwaka salaire ya kozala nango ya bien. Po ba député wana basalaka makelele. Me ye akotravaye. Pe atravayaka lisusu mpona koede na koaccompagner mobali na ye. Et elle travaille. Lokola pe azali mwana mboka azali congolais, boyebi bien. Congolais tasalaka aza na mwa kodebrouiller na ye. Moto to adebrouillaka soko oza na mwa eloko na nakosi bino bapapa na bino na badepute basi na bango badebrouillaka. Nakosi bakendeke Dubai baza na mesa na zandu. Bon, babuka zandu baza na baboutique ya biema ya parfait. Première dame akozala nango pe. Donc aza na capacité ya koleka po asombela mwana na ye ndako akosala yango. Sanke botie na liste ayibi. Po makambo nga nalobi boyebi nga nakurageaka bamiyibi te. Memi awa na poto bato batambola nanga bayebi. Banda na yakala soko yiba ta soso na magasin fona kota na kefuta mbongo. Nayebisi penza muto tolekaki nawa azwaki soso abosana kofuta ya solo. Oui, abosana kofuta yo na kofuta. Bazokanza je na lobi te ya solo. Tango wana ba supermarché mineno ezate ba Carrefour. Ba supermarché ya mike neto tomonaka ya bandipu. Na lobi ya solo. Tango totelenga telema ye koto na otala pomme. Ye kuna azwaki soso abimi abosana ye koleksawa. Ah, ok. Na ba client mosu batelemi baotalanga. Oliboma Tony na futi. Donc moyibi na la simanete. Bomoni bien président Vital Kamerhe nazala bien na ye non. Nazala komone cool. Même temps nazala collaborateur ba combattant. Nazala kosepela na ye nakosala bémission ya bien mpo na ye. Mais ntango bakize na justice moyibi. Bosi bomonanga te lelo natiki aza moyibi te. Moyibi angwalima. Alors nasepelaka na miyibi te. Ntango nalobi première dame asalaka aza na salaire bien. Ana mbongo bien. Akosombela la baronne ndako. Azali mwana na ye influenceuse. Aza mwana asimbi na malongi te na batemi te. Aza mwana asimbi aza pe na réseaux sociaux. Alors tokoko tika te Grace Mbisi abetaka mokongo na motu na makolo
na wili etoka. Ata biso tolembaka te tokomokoma fatigue. Wili etoka bambaka place wana bambaka biso mpe na mabele. Ah ouais, ndana zoja tembe. Wili etoka modèle asimba Grace Miss. Biso toza na bana membre. Bazebele ba tout normal. So baaki ba milliardaire mbele na baron avandaka na palace. Mais ba mama ya bana membre na ba papa bazali ba simple batu batonda nde bon cœur motema munene ya malamu. Bango basungaka penza kosunga pe na motema moko. Alors bandeko ya likambo okama te Karine Mokonzi soki akokoma na ndako akosomba ndako. Ata basombeli ye tokobenga ngo Karine Mokonzi asombi ndako. Tout d'abord ezaka rêve na ino. Karine Mokonzi ntango atya lokolo na poto alobaki ya kosomba ndako na Congo rien. Bakabelaki ye terrain na Madame Angelica. Asalelaki yango fete rien. Asengeka merci. Babotoli terrain. Alelaki rien. Alobi ok. Karine Mokonzi la baronne. Mama réseaux sociaux. Nana tembe. Olga, ndengeni, boni santé bien. Pesa bango réponse. Oezanine. Réseaux sociaux. Merci Olga. Nga pena pesio mbote na famille. Omoninga papa robo. Na zoloba mabeno te. Mekotindela ngeloko te. Bandeko. Karine Mokonzi, la baronne. Bel et bien. Ndaku na poto akozala nango. Pona lakisi deja. Biloko ezosenga azala nango. Ezaka likambu. Ya temps ou bien sesalamaki. Mekolongwa na ndaku ya bébé Mia. Bébé Mia somba ndaku deja. Poto benga ango ndako wa bébé Mia. Eza ndako wa bébé Mia. Po na Angola pe alaka bongwa. Na Angola mwana moko talobaki o. Na ndako na biso. Te ndako papa na biso. Te. Balobaka toujours na ndako na nga. Okotu na ye. Tomona na wapi Karine Mokonzi. Na ndako na ngai. Osomi ndako. Me ndako wana. Oeza na. Ya papa na bino te. Oui. Ya papa na biso. Ya ngai pe. Donc. Na Angola deje loba makabo. Nakosi. Botu na Angole moko. Loba na ye. Obanda kofanda. Awebiso. Nami ya kaza. Na ndako na ngai. Akoloba jamais. Na nosa kaza. Nami ya kaza. Na ndako na ngai. Mendaka ba papa na ye. Bon. Makambo na zoloba pe ya 40. Ta muso eshanza nango. Nga na weba ne. Nga pe muna elia na vandi kala na kinesu. Ni Angola ni Congo. Ni Afrique. Natambulaka poto. Natambulaka Europe. Occident. Bo bandeko. Nga papa robo na sala nini. Nalobi sina kokisi makambo no. Naza na tina nalanda ba minute ebele te. Mpo nalia bino temps.
wane komi kimuyibi no te kimuyibi te ezalaka lokoso mbongo soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.